Ale kumanga motema moto yaya. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB, Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bandeko balanzi magazine KNB Kinshasa na biso lelo KNB et proposer bino sélection ya ba élément oyo abanda kolakisa bino banda KNB magazine et banda oyo pe ba élément obo sepela nango kino lelo tokomi na 2016. Lelo KNB s'intéressa ki na internet ya Kimwenza pona koyeba soki bana o bazali kotanga na internet na ba o bazali kotanga bana banani bazali kotanga la condition. Ça dépend plus de la potentialité pe ya mwana. Pour moi moi kozana ndako azana ba capacité intellectuelle makasi koleka o azaka na internat akozwa mieux que moi no azana internat. Mais en général et pas na biso ba o bazalaka na internat ba kosala malamu po bazana ba condition malamu azana horaire ya d'études ezalaka moko te ezalaka 3 fois l'après-midi études wana eza surveiller par rapport na o afandaka na ndako étude na ye tamosu azana horaire te ezalaka régulière pe te ezalaka pe surveiller te ce qui fait que différence wana ezali. Normalement bano bazala na internat batanga kamie koleka bao bazouta na libanda parce que ba condition eza différent. Moi na internat tango abimi classe déjà na internat kokuta biloko akolia makamunyo seza prêt horaire na yese bongisa misoka sisi kolia tango mususu akosala mwa emploi akopema mais akozwa temps ya kutanga tandike waya uti azo sala externa tango mususu na ndaku azana ba responsabilité mususu surtout lukula lelo biso ba mama okendeki koteka mwana oya kuuta classe ndako ya kusala musala na ndaku et puis ba intempérie ba fatigue wana ya nzela tango mususu mwana kutanga malamu te. Ngata ke conseiller d'orientation rôle nangeza liboy nazali premièrement pour na encadrer bana oyo azana problème d'adaptation. Prenons moi na uti koya dans le début et on a sala rani na kobanda d'abord à la classe ya première année kuna na kolakisa bana comment ndenge ni ya kozwa ba note ndenge ni na kotanga et puis ndenge na ko travailler en groupe. Alors so total ba résultat na bango bana mingi bazana internat bazwaka na bango po ba condition eza malamu bana tongo tamba kolamuka ti ezali basisiti basali misala ba yene école so basi babimi na école bazongi na internat directement biloko ezali bale basali misala na bango bapemi et puis bazana tango ya kotanga. Une très grande différence parce que dans l'ensemble les internes du lycée travaillent bien parce que nous avons assez de temps pour étudier et puis nous étudions dans de très bonnes conditions. Mais nous reconnaissons aussi qu'il y a des internes qui n'ont pas étudié parce que leur vie de la maison leur manque. Parler au téléphone, regarder la télé, il y a celles qui ne supportent pas, qui aiment rentrer à la maison, c'est un peu tout ça. Normalement, comme moi j'ai constaté, ce sont les externes qui travaillent bien parce que comme nous sommes à la maison, on a des temps pour étudier, mais par contre, il y a aussi d'autres travaux qui nous préoccupent, mais normalement on doit vraiment étudier. Je fais 77, je suis la première de ma classe. Bolandi ndenge ba parents, ba élèves, ba enseignants, pe ba responsable ya internat ba lobby. Biso na KNB toko conseiller mingi ba parents, boye ba ko encadrer bana na bino malamu na bandaku, enfin que réussite na bango ezalaka ndenge moko na ba oyo bazana ba internat. Kin et l'équipe partout. Toyoka kango zakala hango ezalaka nini boyoka mama miki ndenge ya lobby na miko ya KNB.
biso toza juste kaka koteka bakisa bokoko mwa moke toteka mwa banzeta fufu bamaboka bakikalungu me mingi nde ezalaka mpenza bakisa bokoko ezakala eza kisi moko bon batiela yango mibali na biloko tuka mpe mobali okotiela yango mwasi na biloko eza juste kobongisa bolingo esalamaka mpe awa eutaka mpe mingi kote ya basakata eza juste tosala yango na basonzo moko ezalaka na bamai ebale basonzo bakangamaka bato na mai tokotia yango lisoko akoba totiaka yango nzinza mai donc bamai ebale bamai oyo etambolaka te banzinzi moko bazala likolo wana totiaka yango baliyebo en tout cas ekotaka babiloko ebele bakanga nzo bakiesekese babiloko ebele donc mélange ya babiloko wana soki osali yango nde yango wana ebengamaka zakala otumbi yango oniki yango oyunguli poussière wana nde tokomaka kosangisa yango okosangisa yango mpe na biloko mosusu alotieli mobali na biloko aolia soit otieli mwasi na babiloko aolia ata mwasi aza motu likolo ekitaka mwasi epi ata mobali aza motu likolo ekitisa mobali omona mpena mobali akomi pose soit mwasi akomi pose mélange oyo ezakala me eza mpe na babiloko tosangisaka kosangisa tobenga yango bamutema soso totiaka na bakraka mutema soso peza masoso yango oyo eza zakala tomelangeaka oyo tie mwa ndambu oyo po tie mwa ndambu otieli mobali na biloko soit na masanga eza ebomaka te eza juste kokanga kaka mobali mpo mobali azala nde ya yo moko ebomaka nango te mpo ata biso moko toliaka zakala totielaka mpe mibali na biso bazakala mpo bakende pai te bazalaka mpo na biso moko sikoyo soki otiango na biloko ata 10 personnes baoliango me yo fotangaka komba motu oyo otieli soki otiango na biloko otangi komba motu otieli ata bato ebele baliango ekozwaka motu oyo otangelaki kombo toza mpe na babiloko ezake mutu mosusu mobali mosusu bakotiela ezakala ali ezakala me toza mpe na babiloko mosusu ezake soki otieli mpe mobali eneutralize ezakala oyo balesa ye si biso totekaka yango tozalaka sire na yango biso moko mpe toselela yango epi topesaka bandeko na biso baselela yango. Docteur Dieudonné Ngoy alobeli danger ya diabète ya miso. D'abord, c'est difficile de l'éviter parce que après un certain nombre d'années, on développe toujours une rétinopathie diabétique. Le problème, c'est de surveiller, de traiter, de contrôler le diabète. Quand on le contrôle, on arrive à maîtriser les différentes complications qui peuvent survenir. Il faudra soigner la glycémie, la maintenir dans les normes et par la suite juguler tous les autres facteurs systémiques. Mais on ne peut pas échapper à la rétinopathie diabétique parce que après 20 ans de diabète, vous développez la rétinopathie diabétique. Mais certaines personnes développent la rétinopathie diabétique un peu plus tôt. Lorsque, comme ça arrive malheureusement ici chez nous, le malade ne suit pas le régime, ne prend pas son traitement comme il faut, il ne suit pas les recommandations du médecin, à ce moment-là, la rétinopathie diabétique, comme c'est le cas que ces jours-ci, la plupart des malades que je vois, ils ont 3 ans ou 4 ans, 5 ans de diabète, mais ils ont développé déjà des complications énormes. Et à ce moment-là, il est très difficile de récupérer la vue lorsque les lésions sont très avancées. Malheureusement, nos gens, quand vous nous dites que ça ne sert plus à rien, on ne sait plus rien faire, la chirurgie qu'on peut vous apporter, vous demande toujours, bon, je veux aller, est-ce que si je vais ailleurs ou si je... Ailleurs, c'est dans les mêmes conditions que nous faisons cette chirurgie, dans les mêmes conditions que nous prenons en charge nos patients. Lelo Kanbe proposé un mode de vie à la sœur et à Bouffon et à Saint-Joseph de Cluny, la commune de Lelo. Tosala misala ebele nyonso mamelo avant koma mamelo auta na libota
Donc avant tout, aza maman. Mamelo ya koki ko diriger libota te akoki ko sala pe mamelo te. Avant comme mamelo, donc mamelo aza maman. Maman wa akoki ko sala misala nyonso ya ndako. Puisque mamelo ba koki ko pesa responsabilité à diriger ndako. Il faut yeba nanu misala nyonso ya cuisine. Une religieuse pas yebi cuisine te, ayebi misala nyonso ndako te, en tout cas ko kokana na vie religieuse te. Toza ba minganga bazali, ba cuisine o balamba bazali. Ba infirmière bazali no misala nyonso na ndako basala na ba famille biso pe na couvent to sala kango. Charge nanga eza ya kosala élevage ya ba clapin na sala kana clapier soki babeli biso moko to traitaka bango to somaka bakisi na bango to pesi bango biloko ya kolia to pesi bango ba mai ya komela balia ke belé baza dépense ebele mais babotaka pe ebele baza pe ebele balobaka bamasere basalaka misala te ata na ndako na biso bazotunanga binu kuna bolalaka kaka bapongi bolalaka kaka bapongi mais biso tosalaka misala ebele ebele. Voilà, nous sommes de la congrégation Saint-Joseph de Cluny. Notre fondatrice Anne-Marie Javoué est venue très vite en Afrique au 19e siècle pour répondre aux besoins. Il y avait beaucoup de misère, beaucoup de difficultés. Alors nous sommes faites, nous les religieuses, pour venir aider les gens. Et elle nous demande vraiment d'avoir beaucoup de courage. C'est pour cela que nous travaillons comme toutes les personnes du monde, non seulement pour vivre, mais aussi pour aider les autres. Voilà, c'est ainsi que ici nous sommes un peu une maison de formation. Les jeunes sont venus vers nous et nous les aidons justement à devenir vraiment des femmes complètes, parce que pour être une femme complète, il faut aussi avoir du courage, être capable dans tous les domaines, intellectuellement mais aussi physiquement, de remplir bien ses tâches. Kinshasa et l'équipe partout. Voilà bandeko bouti kolanda biso na kati ya couvent ya ba sœurs religieuses ya congrégation ya Saint-Joseph de Cluny. Ndenge nini basalaka misala parce que batebele bakanisa lokola ete baseur bavivaka lolenge mususu par rapport ya basi o baza na kati ya cité. Kinshasa et l'équipe partout. Maître Toro notable ya Yolo a beti masolo ya bale na ville province ya Kinshasa. Toguli l'équipe ya mukuna mutene. Mukuna ali ande kolangai. Soka boyinga lelo yali yemoko na mutuna ye. Sino nalingaka ye kaka toyeba na mukuna tolingani na mukuna makambo ya deringi nano yakila kati te mokomoko toinvite ye na invite ye aye kotala biso akuti biso na kati ya bar na ngai na sale na ngai aye akoti aye tondimi ye ayaki azala lokola pasteur na biso mpo na makambo ya bapriere mpo na barencontre ocomprendre lokola mwa nganga na biso bongo le quoi moi nganga na biso ya ba prière ko nzambe na biso comme on peut aller voir un prêtre que tu as une rencontre moko sala biso prière le quoi ya ali ya aki pasteur aki makanisi mususu na éviter na mabe na malamu etali ngai te etali ye te bokabwane ye tokomi komona ke tokomi équipe komi balai renaissance biso tika ba dering to lutter te dering kende te aki pasteur aki pe membre ya kaka pa pasteur te akoma déjà membre ya dering bon après ça ngai te nga komona mbongo te nga mona nga te na komi boyi na simba mbongo ya dering te bon mukuna nalia mbongo mukuna te nalia mbongo mukuna te depuis la banda dering est-ce que la mona enveloppe pays na kombo ya dering obi voilà parce que ali fondateur au Wumeli au Saliboy basaka ba réponse basaka ba réunion c'est pas ngai ba kiti ba kubuka manyoso makayoso elekao nalomba pata te nalomba meya te likota te loko moko te pamba gratuitement pour rien mais est-ce qu'un jour il y a quelqu'un qui pourrait un jour venir ayana la ni nabino ni nabino à loba bi na kendeki na enveloppe tapé c'est papa mettre toro bongo tolo ba ete so mukuna yaki nde deringa ko na force mususu mukuna pa yaki na biswana force linge ya mutuni ye anga asani
yenzambe alika moto kwa bisunyo sote elinga kisanjo linga pona yo linga koma mutuni comme ma supporter veut dire quoi, cela peut faire quoi, niveau ya dering na niveau ya renaissance kokali pona yo renaissance à la niveau ya dering même à bête bien il faut tout comme ça bana Kinshasa ngapi il faut na kumisa bango bali bala Kinshasa d'abord eyali ba uti pa wapi ba uti akata dering bonso ba uti akata dering makila dering yakuna kati bonso ba beta bien mabe uti wapi okofinga bango tondika bango te to sona ka bango te mukuna d'abord mukuna pona ngai akande kulanga kakata Bocholanda bongo maître Toro en tant que mbiaka ya yolo en tant que nzambe ya yolo boyoki ndenge apeseli na micro na biso ya KNB ndenge tolobaka toujours qui chasse l'équipe partout bolandi ba vie ya maître Toro vraiment aza leader aza vraiment leader ya secteur bana yolo bana Kishasa biso to yaki poto solo na maître Toro to solo na ye alobeli pe mambo ya passer mukuna ya ko bakiseza te puisque nyon se uti na monoko maître Toro pona lelo to kabwani et qui est sur le terrain pour le retour à mes parents, je vais proposer un programme pour les pas pour la télévision, pour la na kalezaka na tongo soko la mukiboye bana va ba ke les classes au moins kutu soko bunda bunda va ba tala kaka télé neti nani ba dessin animé ezaki ba tome géri wana ba ko linga ba tala ngo so ba zo tala kango mona yokuno so bunda pona ko bongisa bana mais siko e koma okodamola toko ba série mo ba komo linga ba série ba série pour moi makamoko ya soni ba tumuso mo ba zo ko s'embrasser ba tumuso ba za ko net ko sana ba rapport ba rapport section donc comment la biso soni poto ta télévision to nya ta ba théâtre na biso ka ya Kishasa pona ngai na osenga na ba propriétaire ya ba chaîne wana bako kosala grille moko ya ba émission moko parce que natanga ka to yeba que à telle heure émission moko boye ezali ba dessin animé ou bien ni pona bana alors ce qu'ils peuvent faire c'est quoi ba changer ba me changer parce que tout ça ba africain tout ça ba bantou ba mœurs na biso ça différent na bato mboka mususu donc ils sont appelés ya ko changer c'est-à-dire basala ba grille moko ya sika parce que ils en a tina teto mi mamande tuzo kende wana parce que l'éducation déjà ils ont beba donc baza obligé basala les formes moko de façon à ce que basala grille moko ya kitoko ya ba chaîne oyo et ko sala que ba programme disons pardon ba programme oyo ko sala que na telle heure dessin animé zali pona bana et puis na leur boye journal les ali bana msuba ko tala ba msuba comme na ba classe moi likolo ba ko tala ba information c'est important parce que tout comme on a ce ko émission na ba école baza ko tinda bana bolanda telle émission pour que batuna bino par exemple basa interrogation moko sur ça la preuve bana ngai na pekisa bango te mais balinga na otala ngo télévision oya bisoté tout simplement parce qu'ils se retrouvent pas les bazo zelango te ba ko tshelo pe dessin animé na minuit bana balala na mboko programme moko ezate dites-moi un peu là il y a une chaîne nini un programme qui est la semaine prochaine lundi na herbe loko kozala non tout le monde a la chaîne ont brillé mais ils ont loko moroté ils disent toujours la même chose au bout d'un documentaire au bout de leur spécialité et excusez-moi avec tout le respect que je dois à la chaîne Mbokalanga naza désolé il y a beaucoup à faire déplorer les Camerounais. Nous avons bien ma casse maintenant. Puisque moni ba sous-vêtement ya tombola, c'est ba sous-vêtement moko boye. Mundele asi ala tango déjà mingi. Pe ba maladie mingi zo ko na ba sous-vêtement na. To mona ba mingi sous-vêtement mona. Ezala moi makila ba kaka na se kitoko te. Zo mona. Donc ezala mutu fo so ba sous-vêtement ya sika yo moko lati yango e pe cherté. Et quand il ne va jamais à Katopa, on monde a souvent un sikalati déjà lati lembi, un petit peu un accident, balongoli, dans la lettre. Et le rabou est pénal.
yo po sombi yango eloko boye osombi yango mpe olati mpe tombola eleki nango kaka bakaleso bachinois mpo tombola eloba nango kishasa bakinois balobaka boye yanke na tombola yuma na kato biloko tombola ezalaka bien mpenza makasi ata badokter banani basengle nango bayaka kosombela biso me eloko tozoluka nde batindela biso ya mikie bakalite ya bien bakomotindela biso kaka bakaleso ya minene kaleso tombola eza mabe mais na logique il faut bakonzi ya mboka na biso bayeba mpo otala likambo oyo oso comprendre kaleso eza elamba oso comprendre kaleso eza elamba oyo batayeri baotunga eza bongo te mais so totali bilamba wana bazolata yango na poto na bamindele moto ya maladi mpe akolata yango oso comprendre moto ya maladi akolata yango moto ya bainfection mpe akolata bor wana mais ye awa na afrique to telema eza na congo bazoautorize biloko ya ndenge wana biso tosomba yango omoi biloko ya kato bato baboya yango pamba biloko ya kato eza biloko mo euti usine oso comprendre eye na kato baye oteka yango directement do sombi okolata mbala yo moko mutu ozwi elamba olati yango mbala moko loka nde balobake no odeverue eloko lokola biso tokochange avis ya bakidwa te par rapport ya choix na bango tokosenga kaka na baoyo baponi bakaleso ya tombola banettoyaka yango bien na badétergent efficace po la santé n'a pas de prix bobo sanate ezalaki bongo DEPS pour le compte ya KNB. Kanga photo bukaki ngo seka moke tinda photo na yo en mode selfie na page Facebook Kinshasa na biso KNB ya boyo sur la KNB. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance. Pona motonyo soye, pourquoi kakabango, pourquoi vamos sous-sauter? Fondation Jimmy Mukendi ezosalisa kosunga bana bazangi makoka kokenda kelase kosunga bana bakino baréagir na décision ya ministre ya sport et loisirs na ndenge alobaki pas plus de 3 joueurs étrangers na championnat na biso. Bon, décision eza décision moko yo mata football ya Congo te pona nini parce que club na club eza na vision nango. Surtout aussi Baka Mazembe, azana posa somba ba meilleur joueur africain pour atiembongo na ye pour azwa quelque chose de lobby. Eza Baka opé lelo vite à coacher ba moyen asoma ba joueur pour azwa de loko mongo lobby. Eza Baka ba club pour coacher ba moyen nango pour ça la bongo lobby. Donc eza Baka moko boite que pour na promouvoir football congolais. Wana eza vraiment décision ya bien té. Mais pour la décision na par ministre en tout cas bo revoir non muké. Ozomona ko promouvoir football congolais parce que na yo kaki eza problème que pour na nini tous ans pour cette équipe à Chine, mais c'est mazamba étranger belé, Kingana mazamba étranger belé, en gros que football la mission qui n'a pas été. Dans ce monde en gros, ils ont décision moi bien été parce que il y a des joueurs na biso congolais oh awa to boité, les joueurs na biso mingi congolais bazo ça aventure trop. C'est-à-dire par rapport à quoi? Les autres joueurs mususu sont nos bons joueurs mais discipline est athée. Tam sous entraînement olinganga no entraînement te oyaka kaka jour match olingi ko ya ernyo solingi tam sous tanto to kutola ba boîte somela mabasanga mais joueur étranger soka yeneti awa na RDC do ayeli musala ayeli ne ba fantirité même soto ke na poto hôtel à 600% na Real de Madrid baza ba étranger Espagne baza ba étranger mais baza ba beta baza coupe du monde c'est pas dire que non ezaka po baso betsa ba étranger yango ndeke ezo lobake baso coupe du monde to coupe d'Afrique. En tant qu'un fait bien nga na kotanga même ba joueur ya biso tozali na année passée 2014 fait club azalaki na problème à axe tozalaki na Thierry Kasereka mwana mobali mobimba musala na ye kokende komela masanga ba accident pamba mais tu as dit que mon attend Chan et Betamaki. Tu es général, entraîneur, Akamati Albi Assombela Dayo. Dayo Ayaki, souci à
ya défenseur Thierry Kasereka Lolendo wana ici là qui est. Ba joueur congolais bazali ba joueur oyo on dirait bazali na problème en motu. Décision wana atika yango toza na besoin football na biso ekende liboso ba club na biso ya RDC et Salamakasi. Kangulu ba ezali générique oyo artiste musicien kadi oyo auti ko lancer na marché des disques pour la kobinisa bakinoa na 2016. Kadi yoyo auti ko bimisa album na ye o eza na 3 titres o bouti ko yoka eza générique. Akobeta na Ruben Hotel boya ebele boya kobina mutu ashibiso pe kanbe tokozala wana Kinshasa eleki partout. Merci na attention bo accorda ki na magazine na bino KNB Kinshasa na biso magazine ya lelo to présenta ki yango na croisement Paul Maurice Colonel Ebeya botika la malamu na banda kuna bino pe bonne année 2016. Ale kumanga motema moto yaya